Aha. Mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na Afrika mboka na biso. Mbote na bandeko baso bazwili baku ya kolanda vuva mu television oyo ezali etando ya bwania ya bonsomi ya mayele na biso bayindo oyo tobungisaki lisusu me na nzela ya vuva mu television biso bayindo tozali susu kozongela boyebi na biso oyo tobungisaki wutakala pamba te Fumuki Mbangu azali mozipoli ya mai oyo mabombama kasi lelo na nzela ya mokobi misala ya 1921 oyo ezali bongo fumu nesongi ya nzila lelo biso bayindo tozali susu kozongela boyebi na biso oyo tobungisaki ya solo soki Fumuki Mbangu azalaki homme extraordinaire mokobi misala ya 1921 na nzela ya boyebi azali kokumbela biso bango pe bakozala bongo n'importe quel mutu te bango pe bakozala bongo l'homme moko extraordinaire esengo mingi ya koya liboso na bino pe ya kokumbela bino emission kitoko oyo bolingaka mingi emission na bino mikanda mia boyebi solo ebele ya bato balobaka soki olingi obombela moto moyindo likambo tila yango na kati ya mokanda kasi biso tokoloba te tokobenga yango lokuta pona tokobenga yango lokuta pona nzela ya vuva mu television tokolimbolela bino mikanda ya ebele oyo ebomba boyebi ya motuya oyo ezali na tina na biso bayindo lelo biso na bino tokodécouvrir mukanda ya motuya oyo tokosola na bino na nzela ya émission na biso mikanda ya boyebi solo na bino bandeko bozolanda biso botsa vraiment mitema na se biso na bino tomona vraiment to découvrir na bino elongo mukanda nini oyo tokosola na bino na kati ya émission na biso mikanda ya boyebi lelo tokosola na bino mukanda oyo ya motuya solo eza mukanda oyo tango totangaki yango tango pe toye liboso na bino mpona kotalisa bino yango biso na moko epesaki biso esengo pe epesaki biso mawa esengo mpona nini mpo ebombi mai ya motuya oyo mukanda oyo soki totangi yango na bokebi nyonso ekoki kolongola biso na kati ya boyinga me mawa mpona nini mpo soki tozangi koyeba mai ezali na kati ya mukanda oyo toza na danger ya monene oyo biso na bino na bana ya bana na biso tokonyokwama lisusu mibu ebele koleka po ndenge tolobaki na bino kozanga koyeba ezali liwa me na nzela ya mikanda ya boyebi tokoyeba ya mingi oyo kolongola biso na kati ya boyinga oyo komema biso na kati ya pole oyo kosala ete soki lobi baya nsima bakoyaki na libulu biso baya lelo na baye bakoya lobi tokoya te na kati ya libulu lelo biso na bino tozokende kodécouvrir mukanda nini oyo émission mikanda ya boyebi ekumbeli biso mokolo mwa lelo tozali na mukanda liboso na biso au titre nango ezali risque d'une nouvelle colonisation du continent africain par l'aile orientale tobandeli risque d'une nouvelle colonisation du continent africain par l'aile orientale Afrique ewuti déjà kosibir colonisation ya makasi pai ya ba occidentaux lelo malembe Afrique ezokende kolongwa na kati ya colonisation occidentale mais balobi risque ezozela biso liboso par l'aile orientale epai ya banani epai ya baorientaux mais na kati ya mukanda oyo batalisi biso lolenge nini colonisation eyaki ndenge ni ba-occidentaux bayaki na colonisation pe nini epermetaki bango bavandisa colonisation na mabele na biso et même mécanisme oyo ba-occidentaux bayaki nango lelo pe risque totombe na même likambo epai ya baorientaux kasi biso na bino tokodécouvrir mukanda oyo elongo solo mukanda oyo ekomami epai ya fumu nesongi ya nzila ndenge tolobaki ete Fumuki Mbangu azalaki mozipoli ya mai mabombama nini ebombamaki bolamu ya bayindo nini ebombamaki bwania ya bayindo nini ebombamaki mayele ya boyindo nini ebombamaki maye maso ya motuya na kati ya bomoi ya bayindo lelo Fumukusu kia mzala pana na Ngola mokobi misala ya 1921 bayekaka na meme likanisi ya kozipola bwania ya bayindo ya kozipola boyebi ya bayindo ya kozipola nyonso oyo ezali na motuya pona bolamu ya bayindo solo na nzela ya mukanda oyo biso na bino nde tokodécouvrir nini ya motuya
to nini ya malamu o ezali pona bolamu na biso bayindo. Solo na première page na biso bakomeli biso introduction. Tokotangela bino introduction po bokoka bongo koyeba nini ya motuya oyo ebombami na kati ya mokanda oyo biso na bino toleka na kati ya koyeba nini ekomami na kati. Na introduction ya biso bakomeli biso boye: si nous parlons de la nouvelle colonisation orientale pour l'Afrique, parce que celle-ci vit déjà la colonisation occidentale qui a débuté en 1491. Ndenge tolobaki na bino risque une nouvelle colonisation parce que l'Afrique a ouiti déjà tolobakutu kino lelo zokoba colonisation occidentale pas na biso zokoba oye bandaki na 1491. Balobi, date à laquelle les souverains de l'ancien royaume Congo, entre parenthèses, cœur de l'Afrique, sur Nzingakou, s'est fait baptiser par des missionnaires envoyés par le Vatican. Donc, ceux qui m'ont conduit Nzingakou, en 1491, azala qui baptisé, et pas y a bateau ba wita qui na Vatican, ou ça qui était Afrique, et quand on a la colonisation, totala lolenge mukanda oyo ezali bonko koba kolimbolela biso. Balobi ezalaki baptisé par des missionnaires envoyés par le Vatican. Et belé bakanisaka ba missionnaires bazali bato balataka ba mvuela ya pembe oto bengaka basali na nzambe. Te toyebi ba missionnaires bazali moto bapesi mission o bapesi etinda. Or etinda nini ba missionnaires bazwaki na Vatican po ba baptiser mokonzi Nzingaku. Parce que dans nzela ya batema mokonzi Nzingaku lelo Afrique totala to benga ngota catastrophe nyos tozomona lelo ya mabe ezalika po moto moko azwaki batema epa ya banani epa ya ba missionnaire o bautaki na Vatican. Balobi siège de la spiritualité européenne, y compris toute l'Europe sur l'Afrique, et cela durera 430 ans. Donc, tant que missionnaire Bayaki va baptiser mon konzi Nzingaku, selon Mokanda o Nenge Lobi, Exode 12:40, que loko la paix, Bafricain, Banyoko Laka, Baloposo Pembe, Nanzela ba missionnaire blanc, o ba utaki na Vatican, nde Bayaki kokonza Afrique pendant 430 ans. Balomi, nombre d'années que les Africains ont colonisé les ancêtres les Occidentaux qui ne sont autres que les enfants d'Israël. Mais par l'ignorance qui existe encore dans la conscience des Africains, qui ne savent pas l'évolution de l'humanité, en acceptant n'importe quoi aveuglément. Or, la colonisation qui devrait prendre fin après 430 ans continue malheureusement à servir l'Afrique jusqu'à ce jour. Donc, les Africains ont balinga ki banyo comme 430 ans. Colonisation esili, moto moyindo azonga, nsomi, azonga kolo ya mabele na ye, azonga la boanya pe mayele na ye. Mais lokola moto moyindo kino lelo azali na kati ya ignorance azangi boyebi, ndenge tolobaki na bino soko lingo bombela moto moyindo likambo, ndenge baloba bombele na mikanda, kasi lelo na ileko ya fumukusu kia mzala pana na ngola mozipoli mokobi misala ya 1921 o amemeli biso susu boyebi ya bayindo bwani ya bayindo maimanso ebimi lisusu na polele elinko bakene leko o to sala isu bozo bate ne leko o eza leko ya indépendance ne leko o eza leko ya bonsomi o sengeli moyindo azongela bwanya mayele pe ba valeur na ye o abongisaki yango to memeli bino mission ya kitoko ya mikanda ya boyele toko bana bino elongo na kotanga na bino mikanda. Balobi, pourtant, les colonisations qui respectent et se soumettent à leur spiritualité, pourtant les colonisateurs qui respectent et se soumettent à leur spiritualité sont éveillés et connaissent bien que sans l'Afrique, ils ne sont nuls. Ils sont nulle part et ils ne savent aussi très bien que si vous voulez dominer le monde, il faut dominer d'abord l'Afrique et son Congo. Bato musuba olobaki te samundele Afrique kozala te
Mundela yebi bien ça Afrique, baza nulle part. Preuve année, ne leko ya mokonzi muze tango amekaika kokanga biso basto monaki ne teni Europe crise ekotaki. Donc moi c'est quitté. Donc mokanda otango ekomami to sala makasi tango tozotanga mokanda o tozotanga te po toyoka kaka to lekisa yango te. Biso na totanga mokanda o po fongola bomoto na biso e fongola bwanya na biso tozwa bososoli ya motuya oyo kosunga biso soki ya lobi basalaki erreur biso to bongisa po lobi to kwea lisusu te na kati ya colonisation orientale. Ndakisa na biso ya mibale ya mokonzi na biso Thomas Sankara. Tango akoloba kaka ete esengeli biso ba Burkinabe to peuple burkinabé aliaka kato asalela bio ezali na kati ya Burkina Faso. Et puis apesaki bango ndakisa to apesaki bango abi que dans une année to meka ko salela ka bio ezali na mabele na biso ko lia ngo pe ko salela. To bandi na kati kaka ya inane wana ku de misile la kite. Balukaki ko tia suka na bomo inaye. Pona nini bataki suka na bomo inaye? Po bayo wana ba occidentaux bayebaki ete soki likanisi ya mokonzi Sankara etosami crise ekokota bongo na mabele na bango. Donc linkoloba ete liseso batu balobaka sa ba occidentaux Afrique ozalate eza archi faux. Et linkoloba boy contraire na ngoza ke sa Afrique ba occidentaux ba ozalate. Eza vrai, eza clair. Eza pe pour d'autoroki ko démontrer yango. Po mokonzi ya bangunza fumukusu kya muzala pana na ngola tongo midi po kwa balimbaka te na kotalisa peso bozali kokoma na voir télévision na ba documentaire to na manako zali koleka na voir télévision bokomona mayemaso wana kasi biso na bino tokoba na kati ya mokanda balobi na suka la biso babike. C'est pourquoi vous verrez que tous ceux qui ont dominé le monde sont d'abord entrés en contact avec l'Afrique et son Congo, et ce n'est qu'après avoir pris connaissance des choses cachées du continent noir, puis de l'humanité, ils se sont fait maîtres de cette connaissance et après, ils se font passer pour maîtres chez les autres. Tobandi, la phrase au balimboli claire. Donc, pour les Occidentaux, au bazalelo, ils ont pour besoin qu'il y baku, il y a connaissance na Afrique. Lokola Afrique n'est pas berceau, il y a humanité. Après avoir la connaissance, wana ne bakoma ki maître ya monde, pe maître ya mabele Afrique. On pose la maître ya monde, pe maître ya mabele, maître ya monde au diriger monde et sengeli kaka ozwa connaissance na mabele Afrique pe na Congo na yango. Lelo to mona yango. Ba puissance nyonso tozo benga misu na bango ezala kaka na Afrique et surtout na Congo. Toko bana bino na ko découvrir mai o ezali na kati ya mokanda. Balobi par exemple la Grèce, Rome, les États-Unis, entre Jésus, Mahomet, Bouddha et autres. Ne dites pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà pourquoi ils se font maîtres des connaissances qui ne sont pas les leurs. Et cela nous pousse à dire que sans l'Afrique, le monde entier est nul et sans position. Donc, sans Afrique, le monde est nul. Donc, le monde est de l'autre côté. Pour l'Afrique, nous sommes bomba mengo nyonso o mokiliza na ngoposa. Afrique ne bombi boyebi nyonso o mokiliza na ngoposa. Yo mutozali africain, yo mutozali congolais, faut la fier na kozala africain, fier na kozala congolais. Pour ebele mso balobaka ke kozala africain, kozala congolais ali babe te. Et si ka ozali retirer maloba wana. Pour soko lobi maloba wana ofingi na mokeli na yo. Pour attaquer yo africain, attaquer yo congolais, pour ayebi elikia na ye, to tina nini asalela ki yo africain, to tina nini attaquer yo congolais. Kasi biso na bino to koba na kotanga mukanda oyo. Balobi de nos jours, les berceaux de l'humanité, ce grand continent qui est l'Afrique, qui a civilisé le monde, se trouve enterré dans les oubliettes d'un fossé profond. Ce qui fait que les valeurs de celle-ci
ne sont plus visibles à tous. Il suffit de fermer les yeux pour voir là où elle est cachée, entre parenthèses jetée. Et pourtant, si vous fermez les yeux, vous ne verrez rien. Si vous ne verrez rien, ce qui se traduit à ce terme que l'Afrique est quasi inexistante à travers le monde. Les valeurs africaines ne sont plus reconnues ni considérées par rapport à celles des autres peuples du monde. Tobandi était Nyamaloba Oyo, eza parmi biloko oyo ezolelisa lelo baboti. Balobi awa tokobandela maloba wana balobi ce qui se traduit à ce terme que l'Afrique est quasi inexistante à travers le monde. Les valeurs africaines ne sont plus reconnues ni considérées par rapport à celles des autres peuples du monde. Les lobes africains, basal sous na point de repère. Les lobes africains ne lobeli, na elateli, na ekaniseli. Kiboyindo elongwa. Les lobes baboti mingi bazolela na elateli surtout. Il y a bilenge mibali, il y a bilenge basi. Pona nini nyoso wana? Poto bungisa ki ba valeur na biso. Mukanda oyo nde tolobaki ezopesa pasi, ezopesa esengo. Esengo pona nini? Po ezozipola mayema bombama. Po ezolongola biso na mbeba ya bayibaleka kisima basalaki. Mais bayibaleka ki liboso na biso. Ezopesa pasi makasi na kotala ba mbeba bayibaleka ki liboso na biso basalaki. Kasi biso bayetoye lelo nde tolobaki ete tosala makasi toluka koyeba poto koya te na mbeba bayibaleka liboso basalaki biso tobongisa lobi na biso tokoba kolanda mai oya motuya oyo kosunga biso ete lobi tozala bansomi na mabele na biso pe to récupérer ba valeur na biso o tobongisaki kasi solo moto ayebi mai wana moto azali kokoba kotalisa biso mai wana ezali kaka fumu ne songa nzela soki topesi bango confiance en tout cas bandeko bayindo na nzela ya voir télévision etando ya boyebi etando ya bwana ya bayindo tokozongela ya solo ba valeur na biso o mukanda o ekomi eke moto moyindo ba valeur na nyonso ebunga tokoki pa kobetela bino lisolo soki tembe botante expérience botelemisa ta batu na nzela tunaka mutu kombono nani okomona mutu biso komona nga Jérémy komona nga François mais zo kaka même comme question tunier traduire en français tuneka kaka non na onani o non na ngai tata kwako o non na nga tata ntsumbu o non na nga tata ntimbu soko tunaye bokese nini ezali entre non na kombo pona nini po africain abungisa ba valeur na ye et lokola abungisi ba valeur na même na bo moto na ye ezali azokoka te koyeba nini oyo ezali boso na ye nini oyo esengeli asalela nini esengeli alanda nini esengeli te alanda solo biso na bino na kati ya mukanda. C'est ainsi que vous verrez dans les grandes rencontres mondiales, conférences, sommets, les hautes personnalités africaines se donnent la peine d'exprimer leur opinion en langue colonialiste, même s'ils ne le maîtrisent pas très bien, en lieu et place de revaloriser les langues traditionnelles. Pour eux, mieux vaut un discours exprimé difficilement en langue des impérialistes que les pensées justes exploitées dans nos langues traditionnelles. Yango to bane koluba a. Okomona ba dirigeant ndakisa ya ba pays lokola ba Chine. Akoya ndakisa na sommet ya ONU. Azolo bana ki chinois. Ba kosala makasi ba luka interprète oya koloba na minoko mususu o batu bakoyoka. Lolenge moko pe na ba pays arabe. Mais ce que komika na ba dirigeant africain. Na pasi na mawa. Esika obeta ta lingala. Esika obeta ta chiluba. Esika obeta ta kikongo. Esika obeta ta minoko ya mboka na bino. Ba dirigeant africain ba komi pesa kokoso. Ya koluka koyeba participe passer za wapi. Fitir antérieur za wapi. Et limiter makanisi na ye. Esika oabimisa makanisi ya malamu
na munoko ya mboka na ye oyo akoloba penser eza juste mais ya mipesi kokoso lokola participe passé na mutu eyete azwi phrase wana abombi te bandeko tomipesa lokumu tolanda mpe ndakisi ya bapeuple mosusu mpona nini dirigeant chinois koya alobi na kishinois edérange te mpona nini oyo akoya alobi na kiarabe edérange te oyo aya alobi na anglais edérange te mais biso kaka baafricain ya solo ezopesa mawa soki afrika asali kaka gafe moko na français mais mokolo wana média na biso komona ekolala te dirigeant gafaki na français mpona nini mayo nyonso wana eza po tobungisa bomoto na biso mais lelo na nzela ya mokanda oyo ofumu na esongi ya nzela bakomi oyo ezozongisa biso susu na boyebi oyo tobungisaki ya solo bandeko esika bozali bosala makasi boluka mokanda boluka vraiment mokanda oyo mpo ekomemela biso maya mingi oyo ekosunga biso na kati ya bomoi na biso kasi tokoba na bino na kati ya mokanda auteur ya buku oyo fumukusu kia munzala pana na ngola kaka awa na ngumba Kinshasa bawute kosala conférence internationale oyo bato ya mikili ebele ya bapaya bayaki kasi esengo ezali nini lokola bango bazali bato oyo bazali kopesa lokumu na maye ya biso bayindo conférence wana malgré bengamaki international kasi bango banimaki conférence wana na kota na biso lingala mais po bato mosusu bazala leze te nde balukaki bainterprète oyo balimbolelaki mpe bato mosusu bawutaki na mikili ya bapaya na bakota oyo bango mpe bakoyoka mais badirigeant africain soki dirigeant chinois to chinois moko aye na Congo awa balukelaka ye interprète mais mpona nini te bebino bokoma na capacité wana ekoke na Chine oke na États-Unis oke na France ozoloba mpe na lingala bazwa mpe devoir ya kolukela bino mpe bainterprète te français na lingala eza même pied d'égalité nyonso eza balanga ya solo boluka buku oyo po eza na maye ya motuya ya makasi oyo ntango mosusu tokokosisa bino na kotanga te pamba te etando ikezaka ngonga buku mpo bozwa ngo ekomami solo na édition Zimbasi ezwa mbongo na avenue Ngiringiri numéro 50 na commune ya Ngiringiri direction Gambela Shaba. Donc soki bokomi kaka na avenue Ngiringiri na direction Shaba Gambela botonika nazo luka édition Zimbasi to nazo luka sika lisanga ya voix ezali bakotalisa bino po bozwa mukanda oyo solo mukanda oyo eza na maye ya mingi tango mosusu tokokate kotangela bino nyonso na kati ya mukanda oyo na émission oyo mais tozoleka kaka likolo to page par page mais tokokoma na suka te pamba te ekomami vraiment na mozindo makasi mpe eza na maye ya mingi na kati ya buku oyo tomemi bino na page 18 na page 18 na chapitre 2 bakomi na likolo quel est le danger qui guette maintenant l'Afrique? Quel est le danger qui guette maintenant l'Afrique? Likama nini oyo ezotala Afrique sikoyo. Balobi les dangers actuels de l'Afrique vers l'Orient. Balobi les dangers qui guettent maintenant l'Afrique, c'est la continuité de l'esclavagisme et de la colonisation parce que qui aura dirigé encore l'humanité demain qui ne sont autres que les orientaux de la race jaune. Bandeko oto witiko lekisa ya occidentaux biso baso toyebi totala kango na voir télévision pe na betando isusu po bayeba ete babomi mibali bomemela biso boyi po bayeba ete bobomi bato ebele bomemela biso maboko bakata mitu badiembika balatisa explosif babangundu na nzoto na colonisation occidentale siko lelo toko daso na colonisation orientale bandeko tokeba tozomona ngo lokola maseki mais kaka geste oyo mokonzi Nzingaku asalaki lelo totala paso tozomona
de 1491 sur le bêti machine kino lelo to komi na combien de siècles parce que lelo lisusu to kota na colonisation orientale après combien de siècles lisusu en tout cas bandeko biso na bino to sala makasi mai oyo komela biso te pe bokoba boluka mukanda oyo po fongola biso boyebi oyo kosala ete do koya te na mbeba oyo pamba te eloba nango molobeli ya bayindo bomona teke po bato yango baye lelo miso eza kokangama nde bamonaka te te kaka na miso wana ya kokangama boye bazomona musika mais po moto afongola bino miso na mai ya boye fo azalaka motu oyo azalaka fo azalaka motu ayebi po ebele boyebi teke ndenge bango mpe bazali koya baoriento bayeli mpe colonisation ebele boyebi te mais po ye bango fo azalaka motu oyo ozali mosipoli ya mai mabombama fo azalaka motu oyo kokopa misala oyo fumuki mbango asalaki solo moto abongo fo topesa ye confiance mpe mikanda oyo azokoma tosala makasi toluka kotanga ngo mpe koyeba yango ndeti mokanda oyo tozotangela bino kasi tokoba kaka na page 18 mai ya motu ya elobami awa balobi ces derniers savent bien que leur tour de diriger l'humanité est là. Ils se sont engagés à convaincre les Africains afin que ceux-ci puissent tourner leur regard à l'Occident vers l'Orient, en leur promettant aussi les bonheurs et les bénédictions, comme les Occidentaux l'avaient réalisé lorsqu'ils sont venus coloniser l'Afrique. Puisqu'il y a eu une cohabitation dissimulée ou cachée qui existe entre leur spiritualité, leur politique et technologie. Ils cherchent par tous les moyens pour nous capturer spirituellement, puis physiquement, pour que nous devenions des bons à rien, car pour contrôler le physique, il faut d'abord le spirituel, parce que c'est ce dernier qui dirige le physique et son tour, celui-ci dirige ou encadre le travail, entre parenthèses les inventions et la créativité. Et si l'esprit est en captivité, le physique ne sera qu'une simple marionnette. Bandeko, to bandeli paragraphe O. Il cherche par tous les moyens pour nous capturer spirituellement, puis physiquement, pour que nous devenions des bons à rien. Car pour contrôler le physique, il faut d'abord les spirituels, parce que c'est ce dernier qui dirige le physique. Et à son tour, celui-ci dirige ou encadre le travail, entre parenthèses, l'invention et la créativité. Et si l'esprit est en captivité, le physique ne sera qu'une simple marionnette, d'où son travail ne profitera qu'à celui qui a capturé son esprit. Bandeko Balandi, paragraphe oyo elobi ya motuya po bakoka bongo kodomine bino esengeli yambo bakanga nanu molimo na bino. Or soki tozongisi makanisi nsima ntango baoccidental bayaki awa na bamissionnaire bautilisaki mpe bato mpo bateya biso sango ya Jésus, mpo bayinisa biso bokoko na biso. Preuve ane soki to se référer na discours à Léopold II. Na discours à Léopold II balobi ke bokomisa moyindo tina esika oyo akoyina ba valeur na ye. Boyinisa ba valeur na ye. Abosa na bokoko na ye, abosa na maye ya ye. Pe akumisa oyo ya biso. Po oyo ya biso eko servir ye na rien. Et tant moto moyindo alanda ki ba valeur occidentale, moto moyindo akoma ki esclave. Donc lokola bayindo bakoma ki faible sur le plan spirituel et manifesté sur le plan physique. Preuve ane boko mona bengambe ya mibali ya bayindo bakoza la pe mokamato 100. Bazo mema mundele moko. So potali mundele yango, nzoto mikeka lokapso tatantsum. Mukie. Mais ebele ya bengambe wana bazo tali kanisité ke bazuaye ba fiti ki c'était le papier. Nyonso na pona nini po bakoma ki faible sur le plan spirituel. Lelo pe tozomona ngo moyindo azondima pa zo mandoki politicien ndimi azu mandoki aye ko mener rebellion na mboka na ye.
pour l'Occidentaux batindi. Est-ce qu'un Français a mené rébellion en France? Jamais. Mais Congolais, azon nima, azo mandoki, paya bapaya, abo mabande konaye, faible en esprit. Le quoi sur le plan spirituel, vous avez déjà dominé. Yango moni musuni na biso, yango to atato keo ba sommet nyonso ki mondele ndemona naka. Pour sur le plan spirituel to koma déjà faible. Yango to promettre bino, po biso awa, to salika commentaire na biso. Ndakisa na 1967 na est ya RDC. Mondele moko Bob Denard amitié pe mokonzi. Ba militaire congolais la période wana ba yindo pe bandimi ko pesa ye honneur tala maya boya soni ele kaka na mabele ya ba yindo. Est-ce que un congolais akoki pe ko kende na kati ya France a récupérer parti moko ya France ami benga pe président était ni wana na bandi akomisa la kute loko wana te nenge bakata ka mbota lumumbe za mukie ye na bandi bakosala eta na yebite so bakosala nini soki na di grata na kute msu na kosi. Donc toute la dimension o moto moyinga koma ya komi kozanga komi linga pe komi tosa bande ko balandi netolo bakaitando ikeza lingonga kasi bokoba koluka mukanda oyo ni ba adresse to pesi bino to na numéro oyo eza affiché na télévision bobenga po bozwa mukanda oyo kasi to promettre bino po biso awa to meki ko tsa commentaire na lolenge na biso mais to ko yamba hauteur ya mukanda oyo po azana no envie mfumu ne sonyanzira to ko sala bango interview po to solo na bango pe po lokola bazana no na bomoyi tango musu pesa lina maye mususu ya mutuya o bakomaki te na kati ya mukanda oyo to banzi soki to komaki kitoko boyi na bandako na bino soki bozwaki libaku ya kolanda biso na bandako na bino po ezali na bayi oyo bazolala pongi te butu moi midi bazoluka makanisi nyonso ya malamu ya kosala po tokoma na kitoko oyo ezali bongo équipe technique ya Vom Télévision to pesi matondo mingi epai na bango na volonté na bokasi oyo bazali kotalisa po tokoma kitoko bongo na bandako na bino pe matondo mingi na bino banso bozwaki libaku ya kolanda biso kasi pona mukanda oyo boluka yango bokopesa biso raison tokutani mbala ya sima. Aha, mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko kontinent ya Afrika. Mboka na biso kongo ekongisa Afrika ekohuda na Kongo yango biso bala Kongo osangana tozala bomako kotozala ndakisa na Afrika na biso. Bana Kongo tozala mayele bana ya Afrika